Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Mama nangaye mokili banga pesambela. Luison akufi sous harcèlement. Andaki ko harcelé ye pour na ba vidéo na ye ya 2026 balanga ki ba publier. Bon, koto wana za na moi confusion. Balobaki que a se converti ça ka comme da ko sel nzambe. Mizaki na ba vidéo na ye ya ye na mwana mobali ndeka basangisaka nzoto na yebite basenregistrera po na nini to bapiégera nazo yeba pete ba tiktoker mususu bazalaki nango. Puis babandé kosenga ye 30 000 euros. Tiko loko ya pesa ki déjà image mususu na réseaux sociaux qui a changé comme ko sambela na harcèlement na bandaki kozwa akokaki yango te yango apikaki crise na live o ezana ba kombo ya bato yango pe ba osale pe ba live bazolela pe nzoka bandaki ko harceler na privé qu'il fallait pesa 30 000 $. Bolanda live oti na suka surtout à partir à 1h du temps de ba voice score comme ko bimisa score ba voice te mokili o toza mabe makasi na ki pasi donc c'est la binango nyonso bolanda wana mobimba lango parce que dana na ko sate et puis ça biso ndenge ni toye ba kotambola bolanda Kufina bitumba Mervine Bodoga, pourquoi? Parce qu'à côté là qui fallait Baïkoko. Troisième personne, beauté divine. Quatrième personne, Rosette Congosa. Rosette Koya Kolelate, parce que Ngaso Koya démarrenga Tokosa la rando à 3 mois. Parce que Nazanga pena matière na yo, oyelanga matière moko na privé, ya kolia mutu moko mbongo. Koyela ngaite loenge, parce que na koya, bino soki ko registra batunga na koya na munoko. Na koya na munoko. Soko meki koya, na koyela yo vraiment na koyena ba preuve parce que bino ndenge bo registra ka batunga pe na registra soko meki koya oyena nga pe matière na privé nde musala na bino mbongo wana nga na boya yango ka ça soit de la presse aza témoin na boya mbongo nga nzoka nde musala na bango eloko ebomi mwana na biso kasi na kamwi Rosette Congosa ozolela oboya kosala analyse mais ozalaki na privé oboya kosala analyse ya mwana na biso mais ozalaki na privé ozalaki na privé kosengaka mwana na biso mbongo soko boyi nasana analyse omoni telefone ya Luizo e obimisa makambo nyonso telefone ya Luizo ko bimisa makambo nyonso. Pourquoi les noms Mervine Bodoga na live MK boya ki ko affronter Noko Patrick? Parce que aya bieza Noko Patrick etenda pesa ke vidéo. Alobi eza camarade ya Noko Patrick. Camarade ya Noko Patrick bazala ki tango bazobeta magodana Luizo na chambre. Hein? Oboya ki ko affronter pourquoi? Boza mauvais. Parce que bosi bo palangana. Bosi boyoka na kalisusu te département ya bandoki mutu akomi na place na e. Bokomi koyoka soni wana bolingi boya kokosa biso boya ko manipuler biso boko manipuler mutute Rosette Congosa beauté divine na Mervine Bodoga bandoki na garçon na Josué boye biso ki Luizo na biso bandaki ko futa bango mbongo chaque mois. Pona deuxième vidéo oyo elinga kebima 4 mois passés babandaki kolia déjà mbongo na ba pepe les faux pepe kula baye baba eza bangote babandaki déjà kolia mbongo. Dada likambo ngana to swani awe ezaka likambo bambongo ti likambo chantage osala ka bambongo afika fingeli ngana to cho finga na dernièrement likambo singa ki andi mbongo ti dada likambo ozoloba ya Luison so biso to telemaka to sala to pesaka andi liboko tende andi alinga ki amiboma ti anga ki amiboma lokola mwana ho andi alinga ki ami soki biso to telemaka te andi bakoma kosenga mbongo na chantage ya mutakala bozo sala batu ba chantage vous détruisez les vies biso to telemela ngo to obima batu mabe bazo finga biso pourquoi parce qu'on cherche à sauver des vies likambo to loba likambo andi asenga ki 400 € yango nda pelisela ngala va fingela nga siko dada tango yo loba ke bo sala ne copie ya mbuya ko sala chantage azoka meki kaka ko wangana na koya
nakotanga na dem no mwasi ya député wana kombo parce que enda elakanga go na boya nanga bakoma osala bakongo sala bakombo batu kosalaka batu bachantage oza na mbongo te après tozalaki ngai yoka mama tozalaki ngai alobi akoluka na Mervine Bodoga ozomona donc eza pasi so totelema toolobela soko osala matière sala ngo ya pamba bokoma ko batu ba filmer mutu kuna bokomi epesa biso mbongo po imagine bimate suka image wane kobima kaka batu bazokufa na ba chantage ngana olekisa message depuis tongo ke soki bazo faire chanter yo olala kina mutu a filmer ya komo lo bakobimisa mutakala na yo contacter ngai na ko ya ko sala live contre mutu wana pour sauver ta vie ils ont soki to yeba ke babanda ko sala chantage tonga to telema to sauver nde to sauver Andy ata lelo ba finga kabiso nous on a sauvé la vie de Andy yandi yo bino boyebi no nani tantine ya mwana tinga na bimaki na internet na ekoloba Andi aza mobali nanga parce que pression ya Andi azalaki mabe na pression ya ndenga osakana na bima na internet na ekoti ya relation boye pression ezalaki mabe Andi abandaki kolela lokola mwana lobi zela na bima na internet totalement to défendre Andi pourquoi parce que so to défendre Andi te akoka pe komisala mabe Ozana mutu o azo salo chantage contacter ngai moi je suis parmi les personnes on a répondre na ba nini na ba message ata na yebi yote so na tangi na ko répondre ata na moni mukolo na te mukona ko mona na ko répondre nous devons commencer à sauver des vies nous devons commencer à nous élever à combattre ces systèmes ya ko enregistrer ka batu ko sala ba chantage. Après, si quoi Louison a confié dans nos moniens, mais tant de bayo ça la hypocrisie. Louison a confié après comme Koloba Saint-Esprit d'atinda qui a enregistré que pour Saint-Esprit c'est ça qui monte ma mabel ngato ça les chantage. Au moni donc enregistré qui est pour le chantage mais tala lelo. Ba on le bati kata Louison a pe mana kimie même na matanga na ye ba ça la sou ba view na matanga. Donc bino bozakate na kibo moto atanda mbuto azo pe ko sabatu. Nzam lobby Louison. Mais t'as la vie. Source. Ngana yaka pambate. Louison komaki makambo nyonso ebomiye. So akokufa nde tension mataki ami bomaki te Louison mi bomaki te. OK. Louison siko tension tangu babandi koloba bako salele chantage deuxième chantage babimisa mbongo. Siko turo bami bimisa ki bote babandaki kokende na ba faux compte. Na ba WhatsApp alukuta soko pesi biso mbongo te toko publier yo. Pression na kokaki angote. Na lobby nena pesa pe conseil na ba famille o bondimaka orientation sexuelle ya bana te s'il vous plaît so bomoni mwana bino aza peut-être des fois botika e bongo bato bokendaka ko finga Enoch po aza des fois botika e bongo bato bozaka soka Enoch apelisi live bobandi yo des fois si metoboka est-ce que ça la ba sima na bino est-ce que zo mutakala na bino ke osela ngo makambo salilaka surtout ce qu'on sala qui des fois ni eza ko atteindre binote azo salila nzoto na ye moko mutakala na ye moko anis na ye moko yo zo ke ko fingila ye na nini bazaka so ba moni mwana na pelisi live yo des fois okufa asala bino nini mwana wana botika Enoch acharnement wana botika yango botika parce que tantine à mwana bakoya kokosa biso ke teke Louison akufi na première vidéo parce que Louison tozalaki tosi to mesani awa azalaki asa zongi na système abandaki kosala ba vidéo na ya kolamba atia mwana na olia mama abandaki kosala ngo pression azu ya deuxième vidéo o babandaki kosala les chantage nde eloko ebomi Louison. Mais t'as la sembla bazo sale non nazongi si vidéo moko boye ya on attend babanda ko salele ba live
Mais t'as lelo, nga kutu na côté la kai, nga bo samba luison a muta côté la été. Ato ya ko sala ndeto zo côté le mais bo matisa batu ba papa e. Non quoi ça. Papa mutu ya ko papa. Ok. Ato ya ko afon to tante loko mo we to yo kana pardon. OK. Na zolo bamboka ko encourager qui des fois te tout finir sur zolo. Bon là no bato na te pardon. Zelana tu modératrice mboka comment commentaire. Pardon. Patrick. Oui, ok. On a évité de tout ce qu'on a dit. Histoire à l'usine Denis na Angola, balala na Patrick. Patrick, oui, bien sûr. Elle a un matière ou un Denis lui. Pour la bimisa l'usine na TikTok ou pas maman. Mouton soit comme ça, t'es mouton soit bimisa zakenga. Quand on me connaît expliqué, on a bimisa ya papa maman. Batbande na bonka koloba. Avant que tu vidéo ne bima qui va filmer ma belle, ngai na loba kan ok, azala pas maman. Comment on est? Et comment elle est née? Je me mets kokonzo né à France. La monnaie lison a zuma colonie à ketala à jema kokonzo na kata hôtel. La salle vidéo, on a bien luison. Ma vidéo na pesa na otinde long. Luison, ezala suka biso to bana poto. Ok, on est là on suit à sous comme vous comprenez. Au qui dans le lobby, ayara la matière wana avant nini. Vidéo na ma belle bima. O ba me ma belle sikoyo. Awo ba kinga na yego zakaba. Papa ozalaki wana te tangu babandaki ko sala vidéo na koma kindenge ni na maboko ya Mervin. Ozalaki te. Zondeni na Angola balala na Patrick. Patrick, oui, bien sûr. Elle a un matière ou un andeni lui. Pour la bimisa l'usine na TikTok ou pas maman. Mouton soit comme ça, t'es mouton soit bimisa zakenga. Quand on me connaît expliqué, on a bimisa ya papa maman. Batbande na bonka koloba. Avant que tu vidéo ne bima qui va filmer ma belle, ngai na loba kan ok, azala pas maman. Merci beaucoup. En fait, Boyoki bah. Ti kwa koya kokosa biso ndenge ni neti noko Patrick nda pesa ke video munoko ne yemo kwa zoluba. Munoko ne moko. Avant ya video ko bima ko finye mabele ngana zalaki na sina yeye nango. Boyoki te. Avenir zo rappeler biso. Nzoka batu babomi bango wana na omoni ndenge bazalaki na kebeleke wana babandaki ko bangana na rando parce que bazaki na makambo ebele balialia batu mbongo ndeti na Rosette bandaki ko éviter Mervin azo éviter Rosette Kande na leka ke mission et pour être confirmé que de mangala ina Angola e makambo ebimi de bonati singe kulusu donc quoi ici bima ki ma vie yaki nango vidéo e ebimi e ngana ko confirmer que de mangala ina Angola ndi bozu bonati singa e kulusu. Nasuki na kawana dano na lele na lobi na kemusa. Merci noko. Bomoni sikoyo. Ekebeleke wana bazalaki nango babandaki ko banga na pourquoi parce que babandaki ko bombela na ma secret. Après ça mutu moko te. Batu ba publier Pandora c'est les mêmes personnes. Boti kanga pardon. Batu ba publier mutakala Pandora c'est les mêmes personnes bandoki oyo. Batu ba publier ya Benita, c'est les mêmes personnes bandoki oyo. Musana na bango kolia ka batu mbongo, soko bimisi mbongo na private, baye na matière non na public. Boka nisaka video ya Benita mi publier, ata soki ya Benita ngwa komandoki. Azana kindoki ya façon nini ya Benita. Azwa kaka mutakala na ami publier. Lukuta, batindela bango nde ba publier ye. Ekebele konde tino bobondaki komona na rando na bango babandaki ko bangana. Après basala na nurando te mutu nyoso abandaki ko vanda na kwene na ngunzu na ye bazo bangana. Nzoka boye ba depuis lelo. Les très mauvais abandoki o misato. Dada so to comprendre on dirait basala click moko boye baliaka batu bambongo. So batu bazui mutakala no batindeli bango ango bango babanjo salo chantage. Batu ana misato ochotanga. Babanjo salo chantage. Après ce qu'on peut si bango bongo te baye ba bimission na ba réseau yo sela ngo Congo sa matière donc les abongo dada ndende ngwana soko pe bazalaki bo soki bazui mutakala na yo à l'époque balandio na privé toza na mutakala na yo ba pesi yo monta ya mbongo soko pesi bango mbongo wana te baye siko na mutakala no na internet ba komi ko bwaka video moko soko pesi bango mbongo makambo esili na privé
Baby saloba ki ango baby o bazala ki ne kirimoko. Kasi aloba ki yango nde balingi basala Andi heureusement to kotaki yango nde balingi banda Andi omona baoya malembe moko bao se rajouta na kati bao sala ka ba live babimisaka Andi mutu mabe Andi liboma Andi impoli babebisela ke réputation nyonso na po ani po Andi apesi bango mbongo te ambo donc eza click alors eza click penza iko na to na tantine ya mwana beauté divine asalela mwana na biso live ou bien salate asala nazongisi pe moko ya Congo sa basala bango nyonso basala na tuni bino ba commentaire Congo sa beauté divine basalela mwana na biso live bouté bazo lapide c'est asala siko lelo bakomi kolela nini soki presso azwaki na famille tiba kende kobete c'est ça ba live na bino eza ba live na bino bosalela mwana na biso ti famille kenda kobeta mais lelo boza batu ya yambo kolela biso na internet na enregistrer pour faire quoi enregistrement Louison linga ko salele deuxième chantage okomi kokosa biso okanisa ki azoloba makambo atina po salele chantage nga pe ozaka na enregistrement nanga bimisa yango parce que yo oefasa ba audio bandaki kotindela nga na zaka nango soki oye na koya obandaki kosalela soko tindelinga audio na tiango nanu na telefone mususu nga na registraka batute na audio na yo beauté divine obandaki kotindela nga na bandaki kotinda ngo nanu na telefone mususu aprende na yoki o efasa ngo nyonso na zanango soko oye na koya bino nyonso ba miyibi mais oza première personne obandaki kolele biso na registraye cet esprit atinda na bino batu a commentaire bozaka bandoki amen oh nzambe wana koti sina liloba ya nzambe akomi koloba boy nzambe mwana na biso sila na kimia yo salele ba live obandaki koyeba te ko traumatiser mwana oyeba kate soki live wana traumatisaka batu musu bazaka na esprit ya kozala calme nga mukolo bafinga mama na nga première fois na internet na kraka mais na sina mesa nango na koma soda ya mobutu na banga ketumba te tango bozo osalela ka mwana na biso live okanisa ka mwana na biso akofukanga maboko boye ba live wana nde traumatisaka famille ya Louison ba live na bino na banalizo ya tufi nyaka nde traumatisaka ti yaya ne kendaka kobeta ye ti abenge ba voisin ba bengela yaya ne police ti ba botola yaya ne mukanda boye bakango te kasi lelo boza première personne Rosette Congo sana mabela na mekolomike oketi na matanga ya ba Louison après bobandaki kosenge mbongo na privé non après bozolinga boya kokosa biso abo manipuler peuple parce que kaka Patrick andima na panel ya oui ou bien non soki babima na Louison alobi oui après audio yango ebimi mutu aya na makambo na Mervine abimisa ngo wapi bino ba mama bino boza bandoki famille ya Louison basi balobi soki ba moni bino na matanga Louison bakobeta bino nanu lobi baeba kite soki ba moni na matanga Louison bakobeta bino très bien parce que famille lelo tokoloba famille eza mabe famille soki video ebimaka te mbele babeti Louison te soki video ebimaka te ya Louison soki bosalela ke ba live te mbele lelo ba famille ya Louison baza bien mbele babeti Louison te babotoli yaya ne mukanda te ba live na bino nde salaki babotola yaya ne mukanda musala na bino kaka naza na mutakala na ko publier non toboyi ulungebi nde musala na bino na internet toza na ba audio toko publier toza na matière vie ya mutu matière bokomi kosala vie ya mutu batu musu bakokaka pression te pression na bino nde sali famille na bango lelo Louison na biso alala depuis ba publier Louison azalaka na kimia te parce que ayeba na téléphone ya garçon wana eza kaka video moko te bazalaki na 1000 video après biloko wana basalaka po ya ngunda alobi liboso ya kondimelanga na zwa mukanda na bwaka ngunda lokola deux fois zela to sala biloko bino bobimisa ngo vrai na internet même soki aza dede problème eza te eza vi na ye masumu kombie biso ba misuto ozo sala amatisa bato
Bonjour Yaya. Ma page hasard. Ma page bonjour. Bonjour Dada. En tout cas, merci beaucoup. Na mon général Azawana, merci beaucoup pour l'analyse na yo maman nangai. Merci. Na minito neto komo mona bilongi ya batu ya bandoki o baza na kati ya réseaux sociaux. Ça veut dire baza lokola bampuku azo boma azo fula. Bango nde baye bato ya liboso koloba ndenge Luizo azalaki na bango na solaki na ye kutu lobi boye boye nzoka nde bango ba créer ba faux compte po basengaka bambongo basengaka mwana mobalo oyo ba photo nini ba video wana ba tiki yango lokola prise na bango. Il faut pesa biso boye soko pesi biso te tozo bimisa nzoka nde bandoki bote lifuni oyo lisoko emati likolo mususu na se na oyo matoi lokola soki matoi ya soki ya lion bana mabe soki yaya dada soki balia mbongo ya mwana mobali na lokuta toza awa na internet Luizo bakokunda ye bakomona soki kaka pona ba chantage na bango nde mwana mobali oyo akoti na se ya mabele ye wana atiki mukandati parce que ma page makambo ya première fois makambo ya Luizo wana ya kalezalaki eseleki tozalaki na Luizo quand même soki ata Luizo zaki bien te tozaki na Luizo awa babandaki kosalele deuxième chantage nde eloko ebomi Luizo metala yango wana balobaka dada na matanga muto alelaka koleka bo contrôler ye bien tala bango lobi panique tala bango lobi panique yango wana balingaki basalela biso andi yango wana to telema lokola molimo mosato simba biso ba général ba nani ba Karine Mokonzi to telema soki te modèle jour andi amataki na life ya mama Congo soki ezalaka to simba mwana wana te mbelelelo peut-être tozolela ndi bango nyonso wana na Congo sa wana nzoka nde bakendaka na ndenge ya sima andi ma envoyé des vidéos bakendaka ndenge ya sima kosenga andi mbongo $400 na défendre yo satendelanga boye pona défendre yo nga moko sinalobi yango ma page Rosette Congo sa elanga matière ya papa o kombone na Gilwando na mwasi ya Gilwando kombone moko na bombi to défendre ba pesa biso mbongo hey! Oui, soki awangani nazana ba preuve. Ça veut dire bango bayaka musala ya koyibaka batu mbongo. Kongo sa yango wana ata kobota ozokoka kobota te makambo mabe ozosala boko kufa. Boko landa Luizo soki bolia mbongo ya mwana mobali ya ye ya pasi ya poto po bosala ye chantage boko kufa. Merci dada. Merci ma page. Boyebi Congo sa te na mbongo yale ebisaka bino na internet ayaka kosakana te ayaka koluka mbongo après biso nyonso ngai na cassation de la presse tolia mbongo te kasi ya lia mbongo mokili obanga. Bonjour ya Rachel. Bonjour. Bonsoir Dada. Bonsoir. Sorry, pardon, biso tozana bonjour. Ah, vous en bonjour. En tout cas, Dada, nous a vraiment choqué. Na sepela no makasi, mais aujourd'hui, pe osalinga bien makasi. Osalinga esengomo na eba été likambo yo eza likambo epesi pasi biso nyonso a na Kinshasa to kantiaka eza poisson d'avril. To eba été ke makambaza ekozala tina niveau oyo. Mais penande nzamba pesi bino makanisi nande ko mwasi wazolo ba wana vous êtes des femmes fortes, vous défendez vraiment la nation na bande ko na biso nzamba pambola bino. Amen. Yo na ibisa pena bande ko na biso nyonso surtout za ba problème de tia matanga. Tabula même mort d'homme ta kufito na on a légèreté. Tout ça là quand même na motema wana ya mawa ya keno. Luison c'est un jeune garçon, il est plein de vie, il n'a encore rien fait. À Kikaboué, faut tout ça la tristesse.
babiloko mo ezanga tina commentaire moko ezanga tina biloko mo lokwa bato ataku to TikTok ngo eyeboye totanga pete tous à la peine à monter maman te ça fait trop mal. Ça fait trop mal. En tout cas, maman nangali lo nangana lo baka yango na pesi bino merci mingi pour na moni mutu o asala mabe na nkuku na nkuku foko bimisake na poisa ko bele la kai. Ko bele lié makasi na mulongo makasi comme ça akotika eloko wana a osala ngo sute pour mutu akufi na minute mwana akufi. Asa ya okufa. Ndelo nangana lo baka yango na dada vraiment bon. Merci bébé de bébé. Bando ki ba mama oy. Basalela mwana live kasi lelo baza na makasi ya kolela. Bino titindo matisa famille pression. Bosalela mwana na biso live. Mais lelo lui bonjour yaye. Atabino mako. Bosaleli mwana live kasi boza na makasi ya koko fungola minoko. Louise. Bosalela ke pourquoi? Parce que pression na ya live nde famille na bango supportate. Pression na ya live. Famille ba Louise supportate na pression wana. Ki ya yani ya mobile akendaka ko beta e. Ngana sana ka live ya komatisa batu nyoso te ekomi lokola discussion. Tonton Belge aza noko ya bana. Mbelo komi ata kokomako. Noko ya bana zao. Noko tonton Belge bonjour adieu mima zela na tonton Belge allo ba proko lo ba bébé. Bonsoir Danono, bonsoir. Bonsoir noko ya bana. Ouais, bonsoir tout le monde. Ngana koti kaka sikoyo, ndaku na koti sikoyo. Je voulais savoir, Danono, est-ce que bozi ba info mususu, maka mususu, na maka TikTok ou ba live non comprendre te, non mona ba bloqué belé awa. Bozi ba info tout maka momol susu bimi. Noko ya bana, eza vidéo na ya ibandelo ba publia eza eloko ebomi luisote. Babandaki ko salele chantage ya deuxième vidéo. Hein? Même ata choupeta lobaki yango, choupeta lobaki yango. Bazaki na deux vidéos, première vidéo babimisaki, deuxième vidéo siko babandaki kolande na ba faux compte. Soko pesi biso mbongo te to ko publier. Même choupeta lobaki yango. Kozalaki deuxième vidéo babandaki ko salele chantage. Na liboso ya mwana ko kufa Louise akomaki atika ki lettre. Na téléphone neza na makambo nyos. Et l'autre bomi Louise sa première vidéo te pression première vidéo oui pression première vidéo c'est oui mais deuxième vidéo balinga ki basalele sous chantage abimisa bambongo. Wow. Mais comment toute vidéo angwe c'est bimi to ebite soki vidéo angwe c'est bimi. Kim, merci Kim. Comment Badbarosa mité mama bebwe? Hein? Le meme batu noko Belge si toloba kango na live na ngara bandaki kolobango na ba parabole na monaki oza kimia. Le meme batu basalela ki live te tiba me ma famille na pression. Le meme batu sinde babandaki kolela. Oui mais ngana no si mana no frère na yoka ki déjà flasher ki na live na ngai. Ngana no si mana ba frère. Hein? Ngana no si ba frère na. OK no musika te babandaki yango pe na Andi biso mutu to telema to arrêter Andi alingaka biboma da nono yeyo. Andi soki biso te Andi allait se faire du mal babengaka Andi na privé basenga ke mbongo soko pesi mbongo te to republier ba koma ko sala Andi pression tinga na uti ko swana watoto swana na Congo sa awa makamba mbongo ya Andi chantage basala ka batu na ba privé biso to telemina ka chantage yango lison kufiti so biso to telemi to loba batu na bango balingaka bango déjà bakoya yomboka tikaye alekio. Mais pourtant, ma vie est la détruite. Tala, deuxième vidéo, ils qui est. Njoka ne babande ko landa ka. Na ba faux compte, ba bise to na vidéo na ba faux compte. Tala. Parce que nous ils ont première vidéo to zala ki ne awa, zala ka za komi awa, komi ko sala na makambo na ya kolamba. E koki ko boma eli susu te. Deuxième vidéo tango asi azwi nzamba komi koloba, batu ba ko kanisa za vidéo na nga ya sika. Ozomona. Do ba kanga batu na ba prise bazana ba vidéo no ba komi ko salo chantage après so yo zo yate ba ko sale lo ba live après ba ndi ko bimisa donc c'est détruire les vies des autres nzo rende famille Louison ba ko katende da nono zo lo ba wa nde biso to boloka mama mingi
Mama mingi ba détruire talande ba détruire toute une famille, toute une ville ko la ba mbongo mike ya réseaux sociaux. Bokene misala bolingi te. Bo sala bolingi te biso pe to lobela ba via ba to senga mbongo te, to sala ba to ba chantage te. Obiso bino si boyo kanga na ye. Soko lobi pesa mbongo, soko pesa mbongo te na koloba wana eza kozala ki mobola. To loba kana makambo ba to senga ba mbongo te to sala ka chantage te. Chantage bomaka. Ya wana nga na oloba soki bazo faire chanter yo communiquer na ngai na che plateforme na ngai présent pour na ko soutenir bino okende ko bima na mobali a filmer yo mwasi a filmer yo komela ngai na ko ya ko tia mutu na miniature na ko belela internet mobimba to tele milai parce que nous devons maintenant commencer à arrêter la culture. C'est pas normal tonton belge, c'est pas normal. Ata moko tonto belge, ata moko noko ya bana. Ngana zolo baboy. Famille Andi bakendaki kobete pourquoi c'est parce qu'il y a ba live. Ya ba live batu babandaki ko sala Famille Andi babete ki Andi. Na soki Andi nani mwana na biso Luison. Luison. Famille Luison kendaki kobeta Luison pourquoi c'est parce que babandaki ko sala ba live bazo moke. Famille yo ki soni nde bakenda obeta Luison. Soki lelo Luison akufeza ba live babandaki ko sala ele awa. Famille supporta ki choque wana te. Tolobaki on a live avant na ke musala na live na tolobaki yango awa tolobaki on a da non ngana no si bakutu ba frère mais na tika ki da non a flasha ki biloko mo likolo wana na tika ki vraiment loba mais ngana no si ba mo ba frère go si matama muke tolobaki yango awa eza ba te belé baza ba commentaire wana ba kokaka na bango miniature te ba kokaka ba biloko wana te eza ebele basi mibale ba commentaire baza wana ba kokaka na bango biloko wana te ba te belé ba comment ko profiter nango ko profiter nango sikoyo ko sala baninga to ko sala obo sala bo ba te belé ba commentaire sur la kosi bokoma ba te belé ba éviter ba koma vraiment ko banga ba lingelo ko wana te ota mobali na ye ota mwasi na ye ota bana na ye ota ba linga keloko wana te azana no jeune Louis azana no jeune aza jeune Louis azana no jeune aza jeune Boyebi loko ni les qui Luison a changé ma contenu na ye. Boyebi, est-ce que bon la Luison mataka ba live ba TikTok? Loba no koloba. Bon la Luison mataka ba live ba TikTok. Mais avant biso to roumeli la Luison awa 2019 a mataka ba live to sala ba makambo to zalaka. Akata, pourquoi parce que ebetayi aki bienté. Aki bienté. Ebe la ba to na TikTok ba hypocrite ba tu mabe. Batuma be makasi. Il y a beaucoup de gens, comment va Congolais va comment maboy? Batu belé baza mabe wa awa makasi ba hypocrite batuma be. Soki ka bo tikala ka mabanga na mukili. Nzambe kaka yebi. Ah oui. Soki ka bo tikala ba mabanga na mukili. Nzambe kaka yebi, nzamba yebi. Bato bata sima ya liwa ya lison oyo. Bato bata sima makamu mabe basala. Bo futango. Bo futango biso to yebi te ne bakota ndako nga osala muninga mabe kubokela maladi kosa to yebi yango te bino bokota bandako mabe bino to sala mama mabe bo tika na mabanga te bo kufa nzambe moko ayebi leo lizo akei ebele tala da non ngala zala ba vraiment loba noko na bien ngala zala ba voice moi je parle avec Luison to do solane trop mutu la rapport to zara kimba mutu pe pa tukaka to bimisango nazala ba voice nazala ba voice ko Luison atanga ba kombo batu atu na kabi to belge est-ce que noko to bimisi te na bimisango noko soko bimisi te lobi est-ce que na seli meloka boye la famille kozela nga lobi na zoya nango parce que ngape na bimisi na la private passe ya olela avant moi sine oyazala moi si oyazala ba botina yi moi si oyazala kine avant ngana yebi na photo na ye ba photo la bola za nango a moi na France à la Lyon de comme moi si na tanga kombolo te place aux ali mais à moi na France à la Lyon ba no za la lizo bitoto beljo yebi est-ce que ba olu bela ngai boye ba olu ba ngala botaka te tala nzambe nga sali grâce zemi mais azate bulngombo sur na TikTok lizo ti bnuka mwana memi to lokola mwana alinga sa elo mwa bongo yake loko ya privé elingeza bunga ngaba msaka biloko moko ya bongo oui atine la ngabi ba benga ngai Luison botaka te moi si na za moi si na été ex na ka ndeza la ex mo za film bozala ne azape na TikTok awa na tongo zaki na live na ngai azaki na live na ngai olela noko boma moto
Babilo mususu d'habitude dans le bimisa Boma, donc d'habitude na kuma na kaka non tout le soir batile mo muti meso suka n'habitude vraiment ah non basali les omboye asali boye asali no kasi nazana ba audio nazana ba audio asali boye bozo mona oyo banga parce que famille ko mona mabeto sana ba audio ndeti na téléphone ali sana makambo bo mboka tonton belge ngala bengi livre na téléphone ana bawa est-ce que bizano do rappelo na la téléphone awana Karine tout na Karine ando so na Karine est bien il a privé lelaka bino on a la contenance là c'est mec na privé lelaka ko kama makambuté ko makambuté la bengi habito to no so na Karine awa Karine obomoni mokonzi wana ye mtanda ko nini pe ko sungande ko Luison ah oui tala et abatu mususu no tala bango bi où est le balelo Luison to so la bi Moutou azoko selanga makamba zolo baboué. Est-ce que na rosa la boué? Mais tonton belge, yoka bango lobi ton ba yoki sangwe. Na vanda ki Saint-Esprit lobi na mutema nanga luzon. Yoka bino boza matanga ici. Karina lobi yango. Alobi ne lelo. Ba nyoko li Luison na boyi. Afele live lelo. Te amata ke pa Patrick. Alobi yango lelo. Luison banda ko kokate tonton belge. Mais bango bayoki Saint-Esprit bisi bango luzon. Ah bate belé ba kala moi de ce Luison oyo surtout badika ka liste ya bato na ba audio to balancer ko ba audio te boma moto parce que koza na voix Luison to tika mais ce pas tout ça ba deuxième téléphonate o banda voix au bado ba ko musu ba pa noko dano natika noko pas hypocrisie Boka pardon hier dans matin live non lo baké Luison la bo moité batu ba mo traiter ngai lo kuta na kangi non lo bal sous pourquoi parce que muto ça na Bordeaux frère danga ça na Bordeaux frère danga wana na Luison bazale sika moko bayebani en plus frère danga wana Patrick ayebie mutu Patrick obenga na téléphone live à Patrick ola sabino oui ben c'est mon frère Patrick là qui ça c'est mon frère TikTok filmer yewana est-ce comme dans TikTok voilà pourquoi ando bouya il y a même de TikTok était alingane TikTok était alors ba kutu babilo na bino wana no lingate kama bafuza makasi bo ndimate awa ta place ozawana ti azo parquer la voiture ils ont live à Patrick non na live à Patrick parquer kasi oui c'est mon frère ala Bordeaux na ville à Bordeaux ngala ok Bordeaux non là wapi non là les pas de no filmer non là les pas nae non zele pas nae ndeko na ngai ngala ok Bordeaux non zala kuna si to solo ba wana batute lokuta lobi ça va to zela kaka ekoyebana totala malembe t'as été abisso la famille les commentaires étaient abisso marambo yo vraiment c'est to lobaka été abisso to bando telemela ba chantage ya bambongo sala matia biso to kendaka ba misala ngati na lobaka ngana salaka vu mo noko na lowe bilamba dano natika noko na zongi yango na zongi yango madame live ya 12 na salaki wana mboka général makambo kututé na no pena lié kutuna no te ngani na fandi boy ba audio mususu ezali bato yo mema tonton bimisa tonton bimisa oza ebele total rabino kaka mais non so bozo bomba ba victime c'est ça aussi non tika boko bomba tina suka temba victime ba kozala c'est ça ezali bimisa to samba bango na kati ya communauté comme ça to yeba ke soit to sali kongo sa ya ofele makambo ba chantage ezali non so bomba ba so bozo bomba ba continuer à créer ba victime non alors combien de batu non utolo ba makambo ya Luando awat balia mbongo non non beaucoup tika zape mutu tika ba bimisa bango non beleki bango ba bima ka bobi mistala tonton belge nga mona kolanda na privé européen nga ba voice oui to beja soka non quoi parce que nous devons protéger des autres vies poti siko ba osala batu misu ba chantage ndeto oloba il faut bima il faut communauté yo kango faut bima comme ça ba quand ba basali kambute ba basali ba bomba je mimazela na noir koloba liko na ngate ya naza bien ti s'il te plaît. Ok. J'ai mis ma micro général à l'aube. Makambo.
Il faut ebima pourquoi? Parce qu'il y a encore des victimes. Bango ba komisa ngo réseau ya kozwela kambongo. Bazui mutakala non ba komosa lo chantage. Et comment c'est tout un réseau. Yango na mona ba koswana be ba obangana. Ba obangana ko ya ko s'affrontane pourquoi po ba yebike ba lia ba mbongo na ba mitu ya batu. Ba obangana bazo bangana. Ona koswana na yete, na koswana na yete ba obangana. Toko bimisa yango. Ngamona kolanda Tonton Belge na ko djembela ye na mukaji. Na kolande na privé tia kotine de la ngaba audio na ngana koya ko cha yango awa parce que vous devez être exposé pour ça bino bo vandi na kati ya cercle na bino boko créer ba victime mususu. Alors nous on en a marre. Luisons à la victime na bino ya suka bon on est luisons kufi bino bo boma mutu te soit bo sali ba kongo sa ya ofele so ezaka ka ya chantage biso to ko telemela bino boko boma su mutu te awa baninga bakenda misala biso tito ya ko sala bato ganga na sala ke na sala télétravail na ndako ko sala te oli ko sala te ko landela ka ko senga ka bato ba mbongo ko landaka ndaka bato CCC ko sala ka bato ba chantage andi balinga ba boma na miso na biso komika mama mboka bo sauver mama na zo kufa na komi boma na privé andi wana bozo mona lelo andi oyo andi Noko Tonton Belge tinga na bimi na internet na ye kwa sime andi aza mobanda nga. Presso za ki belé na privé. Andi ki kolela mama mboka na kokufa. Ouais non faut doser hein. Obete bon peut quitter un peu moi ouais. Ya tuna mboka presso za ki makasi. Sali boye boye na privé mona na zwambeli na miboma. Tokitisa ye na ba live tia zo mata na ba live wana mwana zo doka mwana okoka te po Tonton Belge mutu nyonso te akoka komona mukila na ye libanda excusez-moi pour le terme mutu nyonso akoka komona mukala na libanda mutu sote wakati ebelise liboma andi azo bi mama nazo kufa bo edenga ina komi boma nazo ambeli na kufa biso mutu to kanga mwana te andi biso to kotelema nga ba finga kanga pona andi chaque jour na ndima pona yebi nde to mona ka pasi na privé na yi mais lelo mona ba commentaire yo andi yo okufa yo andi yo tika ana yo andi yo chaque jour mbele to kota ne kala mukolo musuto koti na conférence ngaye na mboka mwana lingia mela poison to sala boy Tonton Belge pour te récupérer andi wana mais tellement kati Rosette Congo ça les mêmes Rosette Congo ça 50 $400 abanda ki ko wanga nangwa awa preuve oh non kasi yango fingela nga lobi yango apela ko finga ito finga na kiti awa tonton lobi pesanga $400 na défendre Rosette Congo ça oyo maya ko fingela ngo nga na kosele makam tozo lobawa bazo boma batu ba chantage ko senga ka batu bambongo tozo tele melango to lingite na lobna bandeli na che plateforme na ngai disponible olali na mobali bo ki bilenga filmer yo to yo filmer o alinga bimisa bo ya kokomilanga na oya na ona réseaux sociaux pourtant bo lala na ki biso toza kité alors bo conseil lango ba chantage te bo liaka bambongo e simba te soki bazo sala o chantage yaka ko mona nga na ozo mutwana na cheye na miniature comme ça to sauver vie na mutu akufa sous na chantage te ça y en a marre ekoki penza bokoma ko luka ko baba mbongo na ba mitu ya batu na ba mitakala ya batu on dirait bino mo bozangi mutakala na sama kolo mais non c'est pas possible Tonton Belge loba beaucoup des hypocrites ouais. Les hypocrites, bah hypocrites, bah tout baza bien té, mais ils ont passe parce que notre frère a qui n'a pas si oui, a qui n'a pas si, a qui bien té oui, a qui vraiment bien té, a qui bien té. Yango lo kwana lo baki na live na moya wa, donc bah longola qui est loko monko, tu vois TikTok et longola qui est je sais pas comment dirais-je, sentiment qu'on vivrait, tout est singomoko, tout est lokomoko, balongola qui oazala qui n'ont avant, tu vois. L'illusion, il y a 2019, 2020, 2021, ils ont l'illusion où il y a l'élo à matin, ils ont l'illusion à l'élo à matin, bateau balandaka c'est mec qui a 2020, ou baebi à Kalawana, à Salaka Babilo, qu'on est bateau yo balandaka wana, baebi qui est zabongotin, tu as changé contenu wala tu as changé makabudo makabwe belé zakina simanango makabwe belé ba wa ko seka bazo seka yo komi pasteur ba wa boya ko chola ba choli
ba oya bwe yo koma ano azana ngo kaka bongo azo continue ba obalinga kai bazawana asa ba contenu ne ba pilipili ba bilo na zo sala wana tout hein boki de kotala epa ya eyinda kaka a posté vidéo moko bwe ngana Luison na yambaki epa na ngai yawa na live boki no ta so vano tali nenga oloba nenga zali o comprendre que muto na bwe aza leste oui muto aza bien te oui beaucoup de na page eyinda kaka bo monango oui bo monango avant to la live na téléphone to solo li abi tonton na bien te na bien te mais j'ai confiance nebi ke pa no ba 12 le kakate ba 12 to sala ko to sala émission na Luison sans ko tourner makambu batu ba lobby batu ba zongi boy tala kuna ilo côté na tia l'aise na solane mama musala na yo Luison sala ka ba humour le yebisa biso est-ce que sala ka comédien artiste donc na lukala tia vraiment que azonga na na suka na mama na yebisi te zonga Luison ya 2020 ba image ezali bo ke na pa yinda kaka tsango na suka na yebisi vraiment bi zonga Luison ya 2020 tu as besoin nango posa nango to pousser kaka azong sebiso ba ko seka wana azong sebiso ba biloko wana mais bato basola na ibo sentir que a bien té bandi na ba commentaire tala bonjour tonton Belge bonjour tonton Luison avec bonjour bébé Katasio Boni Luison avec boke no kotala dada ngana yokala batu ya 2020 oyokanga kala na kimoyibi na biso tolingaki tokende oyibagi lwando mbongo yoka batu ya 2020 tozalaki na Katasio Rosette ela biso cop de la association zela batu ya 2020 2019 tu wana boke no kotala badio ya Luison osana naturel vrai Luison yewana vous comprenez vrai Luison monaki yango tonton osana naturel Luison yewana vraiment TikTok azalaki bongo donc yewana que Luison boyo mona touro ya suka awa aki était aki bien te tonton Belge nanga poser ta question hein aki bien te oui maman tonton Belge malgré tout ma esopani bien que nanto vraiment tozone di ma penza te hein mais comme ils ont continué ko loba maki akufi tozana ba souci ya makasi parce que na réseaux sociaux c'est la famille alors na moment oyo eloko photo lobela penza les susu na bato tango omoni devant ba problème papa kola mama papa ndeko mwasi kolata problème wana te danono oyo bafinga kaye makasi koleka kutu Luison peut-être na yoka nanga makamba Luison te lelo kana zo yokango mais ya danono ngana sali mero danono na fortifia kaye so na zoko sa ye wana na fortifia ka danono na batu penza na bataki penza me kotikalaka kosali matena tindelaka ta musuba audio danono nzamba protéger yo protection divine pa na yo tito zo tindika ba protection divine pona nini ce n'est pas facile makambo danono asalaka ce n'est pas facile po ba attaque eza partout po batu nyonso wana zoko attaquer toyebi misala na bango te toyebi ndenge ba fonctionnaka te chaque mutu aza na molimo na ya fonctionnaka mais tellement ki azosala musala ya leta egali nzambe et puis biso tozo telema na mabondeli bakokoka ko attaquer yete parce que eloko nani tonton Luison no ata suki na ye ya pamba ngai alempo na pesa kombo afati beton nazali na Paris muto kosimba ata suki ya pamba ya nono azate akokufa ngai alempo solo basikoyo bona noko communication ya IDPS nazali chargé communication IDPS France botuna mutu kosimba danono na kuboma ye na kisi na kindoki na koluka ye danono azoloba makambo eza vérité bakokoka pe kosimba ye te bakokoka te au nom de Jésus-Christ nalobi yango au nom de Jésus-Christ et puis nazwi bakishi nyonso bandoki nyonso nazali akabe akamwanga nazali cousin ya Félix Tshisekedi na mupompa
ngai ne napesa kombo ya Fachi Beton na Paris botuna batu botuna yo kutu ozoloba kutu ozoloba nga na belela bakoko nyonso na tonto te tonto kitoke ndi wapi ouais na mone ba bolo balikone nga tika bon comme ça na ki tonto la famille moi je voulais lelo pardon bolimbisa tozana makambo ya leta te tozana makambo ya liwa ya mwana bolimbisa merci na ina bakisala ba commentaire wana bandeko obozana ba commentaire est-ce que botala l'illusion ya 2019 2020 2021 botala tango osala ba batu balandaka l'illusion bandakala botala tango osala ba vidéo ba duo na ye non le banki ondala bandana zaki ba duo na ye oui maman na pesi maman c'est ça parti pardon désolé ba duo na tango osala ngona naturel l'illusion ye wana ba contenu na ye ndenga zalaki ne sengo ndenga zalaki l'illusion c'était comme ça bomoni l'illusion bomoni maman mosa na suka awa tout awa alors ça là on va parce que il faut kota ba contenu na ye il faut ça la bouer donc a forcer ma kambaza bien té alaki vraiment bien té azalaki bien té c'est notre frère oui 18 ans yakolia 18 ans yakoseka oui ande kona biso mais mambo etikali na sima et yanango la minute yo ba commentaire to la légion merci napesi maman maloba maman Jemima napesi maloba merci Jemima maloba bébé oui tonton beje na ngana loba boy na mona ko ba commentaire à batu bandoki ba koma yango ba bomisa ka batu ba ça doit dépression ba commentaire na bino ya bandoki wana peut-être baza ba panel ba vidéo ba mo bibi baza bien par rapport à bino ba to poser na commentaire bosanga mambo bébé ka après bimate nenga lo ba pona ba audio en tout cas dans notre cas tonton beja bimsa ba audio s'il te plaît parce que il y a des gens oyo bazo kanisa keza bango par exemple tonton Patrick tozaki no kuna na nani MK ba o kanisa ko ezayi mais or ezayi été donc faut ba audio bien ba yeba penza keza mutu tel parce que tant bo bomba nous on kufia za mutu api na famille non nani noko nani Jemima noko toto belge bimisa te mboka bakolanda na mboka na privé bakokende na mboka na privé ah oui il faut bimisa parce que ça la passe le quoi l'usant bon ba c'est l'usant kufa bon il faut ça la mimoni ça pendeke ba keza eza bango c'est normal te muni na bino mutu aza na TikTok bon donc pour ça les ba chantage bon le chantage c'est na niveau na pona ni il faut pas ça la dévoiler il faut bato ba keza bango quand mon général lobby ce que quand mutenga publier mutu mon général ba landa donc ba China miniature mambo aussi là ce qui quand vous vendez qui mais si la té donc ce moment boni bandi ma ba bêtise wana eza ko zanga musala ndé ça la bon tout le monde va grandeur de ba vidéo mais bazana ne loko parce que mutu ane loko o ngo sala mninga ne bon té eza normal té non merci Jemima mboka revino généralement général dada oui lukela ngai lukana Galiana kuna o débloquer Galiana namoni ba chinois belé baza bloqué awa na ebité na awa pa na aussi ndeti na auto débloquer mama Mouriba Galiana za bloqué na lukienga na ko komona été na lukie tonton belge na obenga na privé ça la triage ya ba voice wana ngamoko na ça la montage na longula ba parti misusu mais ba parti oya ko exposer ba tout ko exposer parce que surtout tiki bino bo créer ba victime misusu donc ba batu bazalaka ka ba victime na maboko na bino alors to ko continuer na cycle OT to ko bimisa ba komo na bino to lapide bino na kati ya communauté muto afuta bino sumbongo azate tala so ba osalo chantage on lekisa message soki bazo sala yo chantage komela ngai ni compte na ngai yango wana komela ngana ko komeli ngotindelinga ba preuve ke ba osalo chantage na je te jure no yo vanda na bimisa chantage wana bato ba faire chanter no yo vanda la bango parce que chantage ebomaka vouloir ou pas chantage ebomaka to lembi boke boluka misala bozwaka bambongo boko liaka mbongo ya makila boyete parce que dada mbongo siko babanda ko senga luzon apesi te akufiti akufi n'est-ce pas mbongo baba 3000 bobanda ko senga abanda ko 33 30 to 3 30 000 oya zui 30 000 wapi
abandaki balingaki basala contrat banda kopesa bango chaque mois akokaki 3000 bandokio bakoki kosenga 3000 Mervina senga 3000 30 000 donc 30 000 bozela tango matanga kosila bokoyoka makambo ekobima na famille na ebozela kasi général ezaka quand même réseau dada yo yokaki ata Rite Kamanga bato batindelaki ye mutakala yandi ke senga ye 30 000 baba basenga 30 000 wana raison c'est vrai on a raison c'est vrai ça veut dire plus na bango ezalaka yango wana sikoyo bando futa bango chaque mois ndambu ti okokisi 30 000 lizo akokaki te akokaki pression wana te après bazwaki mutakala wana bapesi mutu mususu kope na bango so ya Kinshasa atindeli Luizo akanisi ese komi publier tension de bomi mwana wana parce que azalaki déjà na tension première vidéo na ene bimaka ya mabele azalaki déjà zomela comprimé ya tension bayaya so baosala chantage koke musika te référence na omboka revu yaka pa nanga na ovandela moto aosala chantage je te jure aotikao tokotia ye na miniature tokosokola ye depuis ntongo ti pokwa aotiko tolobana na biso atopima na entre biso bokoma osala bambongo na bamito baninga bambongo makila bosalaka te boza babola toana matanga tala ndenge tonto belge akomi kimia lokola basopelema ya malili noko ya bana 30 000 euros non je suis sûr mais c'est quel cœur c'est que bozana mitema nini sikoyo tala bango sambla nzamba lobeli ngai na nini luzo boza matanga esila tokoyeba na biso nyonso parce que liboso akokunda Luizo tonto belge Luizo akufaki briske bakomeka eloko nini ebomaki ye omeka baobimisela biso résultat soki amelaki bakomprime bakoloba soki akufaki na tension bakoloba soki ezalaki crise bakoloba 30 000 danono 30 000 eza première fois andi basengaki yango te mama pachi kangela biso miko osala eko bakosala soki autopsie na bino bakosala autopsie ekobimisa eloko ebomi ye bozela Luizo akufaki bokopesanga réseau awa 30 000 donc mwana mutu akomi na ye esclave na bino asalelaka bino dada luka galia turo sikono nani tantine ya mwana bakendaki te na ba vrai compte bakendaki na faux compte nde bakomi kosala ba chantage bakendaki na ba faux compte 30 000 balobi faki basala na ye contrat akomofutaka bango muke par akokaki te 30 000 kande basenga andi awa 30 000 mais nabie mboka nabie ba commentaire kaka na poto ya oyo ba poto to lukaka ba salaire oyo tozwaka wa basi oyo ofuta boye azana no jeune bazo luka vi na ye ba mbongo bozo senga sope dano lo pardon akei non tonto belge na kei na lukelo kolia luka eloko akolia tonto belge privé tika kende mboka mon général landa tonto belge makambo eza faut pesanga ba prix faut pesanga dada luka galiana o déranginga luka na ba galiana na ebite place ya zali galiana na sina lukzela na setting kota na setting kota na blocked account luka zo déranginga moyente 30 000 kaka na mbongo poto ya pasi o muninga o lukla muka osala intérim nde bino bovandelaki bokomeli mokombo so bakombo na bino ekobima tala nga na kojembela tonto belge nga na kobebisa omoni tonto belge aza na ba 30 000 bongo ebele bongo mama tala nakolanda tonto belge na privé nakolande bino bakombo na bino fo totelemela bino nakobebisa awa bakanisaki aganyaka kombe po basengi 30 000 ebelangwa mbongo mwana bato yango apondaka komika likolo nzela ya pigeon azaki na kimia lisusu te kombo nene galiana nga pe naza soki na 5 000 personnes na bloke na mone wapi nzambe nanga galiana
Et 30 000 euros. Maman, Louison Mawe. Ya boeto ye bango avant to tout nana a to tanana a na réseaux sociaux. Mais ne peut pas wanga na ke. Borobi mi ça peut pas zo wanga na keza bango te. 30 000 do babota ki pona bino bosala mamba sa. Yo zo mona kaka normal et no tantina bwana azolo batina munoko lokola eza azolo ba o na registra ki Saint-Esprit etinda kinga na registre. Non, ya on appelle tuna ke na lobaki yo ko enregistrer muninga ndeni pendant que bobanda ko solo la nzoka na enregistrer ki po ni po deuxième chantage tombo yo sala deuxième chantage ba utilisant autant ba comme obimisa ba bilo autant ba comme yo sala ba live Dano no réseau wana mobimba baza réseau mobimba ba Congo sa wana ba beauté divine banani na Rit Kamanga ba kotisie na kati puisque ya lobi muto atindelinga video oyo ayebisinga na senga ye 30 000 nga na tuni ye 30 000 ou bien 3 000 alobi 30 000 pour azana mbongo ebele. Hey! Oh, bino boyoka kite na munoko ya Rit Kamanga. Mama. Oh, so eza solo to porter bango plainte. So ba preveza toko sala organisation. Mon général, eza teke bayebi singa na matoi nanga na life ya Rit. Alobi mutoy atindela bazotuna nana ngwa atindela kiyo video azolinga kolobate ayebi singa senga ye 30 000 akopesa ke ozana mutakala na ye mutu akufi ndenga na lobi 30 000 mbongo ebele boye 3 000 balobi 3 000 te 30 000 ça veut dire c'est le même réseau mais ça même réseau et un même réseau oui. Si c'est vraiment vrai que tonton Belge a une preuve, je vous jure de reporter plainte. Koza mututé a une preuve lokola tonton Belge. Maman. Oui, tonton Belge a kosa kanete asala ka baba joana te. Tonton Belge ndena ko kangama na chaque 5 heures na ndoko komi. Tu ko pesa ngai. Tonton Belge ko na linga ke mingi mon tonton. Ndena ko akosa ka te tonton Belge azaka na ba joana te. Toto Belge, soko zana ba voice wana. Ba kombo ya bato Louiso emoko azotangele ba kombo ya bato. Mama. Bato wana il faut to bannir bango na communauté. Il faut les bannir puisque baza bandoki. Mapa genye yemboka zo kamwa nini. Si balingaki basala le même biloko na andi awa. Hein? Ah oui? Balinga ki ba boma andi mbela andi quand même andi uzana ye yo ibi combien de biloko batu ba travailler pour andi azala andi lelo nandenge mboka revina sia ki 30 toto Belge azana matériel yeta komi lokola sana mukusa dana no ngakutu dalinga ina tu na biloko il faut na benga yo na privé pour na tinda mbongo benganga na privé dano no nzamba apambola bino nzambe ndenge mwana wana tozomona ye lelo andi ezopesa biso esengo puisque jour aliboso oyo amatana nini nayoka motema nalala te mwana mobali oyo akoya komisalela mabe nzambe na nga mais nzambe merci ya bonsoir yaya bonsoir boni bien ndo kwangu mzimba. Oh, honorable Bijou ni joko sawa, sunitumie kwa makuta. Takutumia mtoto wa mama tonge inbox. Okay. Niko na mama leki yake na Louison. Ni servant de Dieu. Azana mama leki ya Louison ba mwa lingala te. Na loba lingala. Naza mama leki ya Louison. Mama batunyo so ba yoka.
Mama leki ya Luison wana abeninga ana bapokwa azoli na yeba iteki bazana balia na Luison na cheki nanga Luison kaka na compte nanga sans koye na kaka pasi garçon na mona kaye et tout ça la mais na yebi ye de prêter mais na compte nanga na publier ki pe photo na sikonde ye akoti na mur nanga atali abi oyeba ipe Luison na bi na mona kaye na TikTok mais na yebi nanga ye de prêter abi me mwana na ngai Luison azotangisela nga bana mibale nazana bango na ndaku awa baza ba orphelin Luison de atindela bango mbongo po batanga awa Luison azolela vraiment inconsolable mamana nina yebise na binini ezaka sinini ninde bomi Luison abita Luison babanda ko sala ba chantage bazo sala chantage oui en tout cas avec preuve en appui. Po mama na lobaki soki kaka okuti opelisi live nga moko na koya koloba makambo yango na lakisi na bakombo bato yango le me matisa eko benga eko mama toyoka zela na lukae na WhatsApp comme ça nazozo lukae to matisa e mama leki na etango nga nazolo basi bobandaki ko wangana babandaki ko salele deuxième chantage bobandaki ko boya boyoki Andi auto tindela nga babilo mo anatanda mère obenga mère aleka ba Luison na lingi to yoka no babilo ko andi atindelinga comme preuve ke basenga apela ba 30,000 wana. OK. Na lingi to yoka ngo andi auto tindela ngai awawa. Bona ebita tindi 4 voice don na chaba voice nyoso 4 to yoka. Yotia nyonso to panza teke. En tout cas réseau faut vanto bimisa bino bien to détecter bino to bimisa bino fo bo luka misala yango bo vandela ka batu na ba internet bo vandela ka ba via batu ko senga ka ba mbongo Sonia tate boza na chaba voice na ebiso nga za na vidéo ya joli sasa azo sise babia prince babia ondi mangate nga za na vidéo na mena ko bimisa ngote Coquette benda azo fiba pla ya presse. Bolimbisa eto oluka kota 30,000 bolimbisa vraiment. Non, ça sert à rien. Mi bomba. Mi bimisa boete. Mi bomba s'il te plaît vraiment. Tozo luka kota 30,000. Tozo ya ye penza. Le bele la ngo d'habiter nata no peut-être ba 21h 22h. Après ba 20h bo na moni yo na mama ko ngo non, le bilan souté passé maman cour déjà na yemo mutongo baza déjà na la na bandela sundeni to luka baby yo pe tozo luka place à 30,000 baby sazaka ndoki yes c'est ça kinga ke ma cher kaka tozo luka place ba olobela likambo 30,000 toke to yo Après, j'ai un numéro na yo, numéro no so ya omanya ko comme un message bonsoir papa Andy. Juste qu'on a enregistré comme on a numéro on a yes qu'on a WhatsApp donc batindela photo ya mtakala nanga avant nga nakende na sala live na mama bayo mata live kuna ngala batindelenga ba makambo na ona video na bosa ba makambo na bino na ana na kali yango pe na bitenga yi na linga makambo boete makambo ba dignité na linga ko lobela ngozo banga dini ye alobaki aza mutakala na yo skozi ba mutakala na elobela ngo non déjà o amone na kati ne longni mona ni boui aza muta makambo aza mobali o ba partager ni ba sentiment na ko sa boete omoni après tema zo insister aza muta pia nga ba bilo nga na tshaka na page ya ngai tema zo insister c'est bon problème c'est total à ba 21h 22h na ko lobela ngo Tanso la moni na mama Congo ana jusqu'au vrai raison na pas na bia c'est mort non ça si son monté passé mutongo aza déjà pas mama Congo kuna bazo sala live vraiment Andy kasi tinda o 30,000 côté Rita oloba ke ba propos muto boni donc muto Rita oloba yenda tindela ka Rita biloko atindele mutakala ya Andy ke ba kosenga Andy 30,000 euros basala e chantage mutakala ya Andy bimate wana avant mutakala ya Andy se retrouver dans réseaux sociaux babanda osala Andy chantage ke apesa bango 30,000 euros sinon te mutakala ne se retrouver dans les réseaux sociaux bon comprendre mon général ngana utako yebisa yo awat ngana yoka ki yango siko Andy auto tindela ngaka siko ngaza kana ngote Andy tinda no o 30,000 wana côté pe 30,000 ezo yo kana côté ba yebisa ke Rita kuta tuni abi 3,000 ninyo alobi 30,000
yango nde na oluka lobi eza 4 vidéos zelaka na tie tous les 4 tite non titre quoi namono benga na rata peno na tia photo oyo na osomba nini carte ya lika lobi comme ça na otia na portable na benga ye na appel normal na lika wana na osomba comme ça na oyebisi makambo tosololi na ye so nazolinga na yeba ese na kokosala live na passe message déjà ke naza na video na bango to oconseille nga nini asomba carte ya sika parce que asala chantage asomba carte ya sika po asala chantage ose kota 30 000 yango ipi yango na phone na ye pa moto azala pembeni na ye nde moto asayeba makambo nyonso donc moto aza pembeni ana nde moto ayibi telefone ana azwi video ana partage yango azala pembeni na ana moto ayiba ana bavideo makambo nyonso ana partage me ana azalaki liba ok ete siko moto yango azala pembeni na ye aza sikoyo na relation na moto oyo atindelanga biloko ok Matro. Mon Dieu, au crème de l'homme, le cœur de l'homme est mauvais. Donc, on a couffé dans un innocent. Yo, couffé dans yo na ye beaucoup fait vidéo ba innocent. Tu comprends, mais le coup est tombé que ya zai ko menacer yo, au PC mbongo sinon tu vas publier vidéo. Yango so yo kanise lié bongo. Peut-être mon wana o azara na yo wana moto ngalinga ka mingi, alinga peut-être ko mona souffrir tel ngata mona zakie. yango tema amoni moi etazi video abimisi pe pour les autres mopesa mbongo te oyo na sasi wana mais c'est vraiment elle est innocente boyoki abimisi te abimisi yango mon général eza moto azaka pembeni ya ana te ana aza na ye moko eza ye moko moto asalaka makambo wana s'il vous plaît nalingi na bandela boyoka bien honorable bijou zela mwa muke mama na bandela boyoka bien lokola bandaki kosala bandaki komenase yo opesa mbongo yango combien 30 000 euros lokola babanda komenase yo opesa mbongo yo pesi mbongo te voilà pourquoi vidéo na esali nini ebimi na bandela ngo bien boyoka donc réseau mobimba ya batu basalaka bato ba chantage ya mitakala ba filmer mutakala bakomo salo ba chantage opesi mbongo te bakomi obimisa banini ba baby seli ovi nalingi boyoka kotobia ba yibi yango na phone na ye pa moto azala pembeni na ye nde moto asayeba makambo nyonso donc moto aza pembeni ya ana nde moto ayibi telefone ya ana azwi video ana partage yango bongo azala pembeni ya ana moto ayiba ana bavideo makambo nyonso ana partage me ana azalaki liba ok ete moto yango azala pembeni na ye aza sikoyo na relation na moto oyo atindelanga biloko non mama leki ya luizo aza deja awa komona Esther tala ye na bade kombone nani Esther nonga na kufi na ngai nonso mbota revi nondo yebaka kotala bakombo ya bato kombo na Esther na omoni te zana ta mbongo sinon to publier vidéo yango so yokaniseli ye bongo peut-être Esther ye wana amati utsingaki kala bonjour maman Esther connexion enzambi wana ndenge connexion tozozele mboka tia na ntoyoka place wana mungu abana baso bamiyibi mbongo danono ka dossier ya mbongo bozoyoka na masuba yo kufi no yo na ye ba innocent mais le coup est tombé que ya zai ko menacer yo opesi mbongo sinon to publier vidéo yango so yo kaniseli ye bongo peut-être moto wana o azaka na ye wana moto ngali bozobengela ngai mama Esther boni topesi yo mbote ezo mobulu danono nga naza mama leka luison te nga naza mama leka luison te oza nani tuka Esther mosusu paza okay
Bon, na la bino, comme ça, na obenga Andy, na téléphone. Allo, babo yoka. Dada, can I call him so he can explain? Why not? Why? You can do it, no problem for me. No, yo na ye beaucoup fina bido ba innocent. C'est comme le coup est tombé que ya zai ko menacer yo. Dada, Esther ye wana. Yango so yo kaniseli ye bongo. Ok. Mon général. Oui. Je relève toi quand même maman le qui a Nani, ya Louison. Après nde to kozongi la makambo ya ndi to benga ndi. S'il te plaît ma chérie. Yo za mutu nanga. Je relève nani. Bonjour maman. Okay. Maman Esther, bonjour. Ah oh, le bateau. Bonjour la famille, bonjour. Bonjour. Danono. Maman Esther, toyoki ke Louison babanda ko sala ye ba chantage. Nazozanga makasi. Okoko elobela biso mwa mukie ba chantage yango ezaki par rapport à quoi? Na privé nan. Non, loba awa, loba kaka ta mukie. Loba ta mukie. Danono, bonjour, Danono, bonjour. So vous permettre nalanda Danono na privé. Dada kene na privé. Naza na telefone ya WhatsApp tena ditaki WhatsApp parce que telefone na musu na salela ka WhatsApp epasuki. Alo bata muke parce que batu bandi mama makambo toko ya koloba awa. Alo bata muke ya esta s'il te plaît. Après okolanda général na privé. Lobana na ta muke comme ça bazwa nanu moi idée ya ndenge bokosolola na privé. Lobana nanu moi muke. Bamenasi wana ba Mervin. Bamenasi nyonso wana toyokaki. Mais tozangaki moyen pour famille ezaki déjà divisé. Babanda ko senga combien? Babanda osenga combien maman? Basengaki na bango 3000, basengaki na bango $30,000. Basengaki 30,000. Siko bino ndeni boyebaki ke babanda ko menacer. Tokokozwa moi idée? Ngana yebi nanga. Ngana yebaki nanga te tosolaki na ya Louison avant nini? Avant match ya RDC. Po nazana bana Danono babukiaki ndaku na ngai bamuyibe bakotaki nazali banda na bengi ye na bipo afutelaka bana mibale ndako classe nzambe Louison abomi biso bamisusu bazofinga ye azaki papa ya bana azaki koko azaki nyonso nzambe apambola bino. Merci beaucoup maman. Merci. Merci. Donc bomonique Danono okosate. Donc ba komo nyonso Danono lobiawa akosite za ya solo. Nzambe mama we ya lesinga nzambe. Eza ya solo. Omoni ma Esther kotika ete keta na privé ko na bengi apisinga honorable Zela honorable koke musika te na ko ma numéro nanga. Pesa ye numéro nanga ngana obenga siko tosu. OK? Parce que ngana koya na nyonso. Honorable pesa ye numéro nanga na okoma numéro nanga na C ya numéro nanga Kinshasa. Pesa ye yango abenga nga siko to solola. Nga na koya na bakombo nyonso sans ko tia mai na munoko. Na parce que il faut qu'on détruire réseau l'état. Il faut les camber comme tina l'état si c'est vrai babomi mo. Eza crime eloko basa. Nzambe na ngai. Eza crime. Il fallait lo bayaya. Belolo bia nous mele to sali cotisation. 30,000 ebele mbongo ngaka zwango wapi ba lobaki bonga muto famille noko na benga kinga na bandaki kobomba noko na benga kinga ebisa kinga noko na nzambe na ngai nzambe Louison kwa mbinguni Mungu mama boti mwana na polisi bino boko mosale chantage mama honorable na ocha numéro na ba commentaire pesa ndeko mwasi na obenge siko to solo là parce que si c'est vrai
Si c'est vrai et senga to dénoncer bango comme ça ba osala sous mutu musu comme ça ba osana victime musu soutien na kati ya communauté 43 motema pasi il faut motema mabe Luizo motema mabe noko ya bana noko yango wana omoni mon général mbelolandi da bijou parce que tu en a conférence ya bijou nda peso numéro na e ya bijou peso numéro inbox ok nomoni yango omoni numéro nanga na namona oja ngumie mtoto wetu mwana na biso Moi général yo na ye na Xbox na ye belolobi Luizo mwana mwasi okufina makambo na motema baba yangu bomi bato ebele makile ebele eza likolo ya mutu na ye vraiment mwana mwasi oyo abomi bato ebele na réseau oyo nzambe azomona namoni c'est bon na capture yango déjà na message mona lina lekisa à partir à lobby moto tout à kotia photo à Luizon bokoma justice pour Luizon il faut to senga justice il faut to senga justice ndeko mobala okokeka bwete il faut to senga justice nalobaki yango kuna bebi bobandaki bozokanisa nazokosa nalobi te Luizo atikaki lettre Luizo akufaki bongo te atangaki bakombo bozowanga lobi bebi te Mama bijou lettre na yoka ete na yo confirmer onde sikoki atikaki testament atikaki lettre mama bijou na komeli yo numéro nanga kotisanga na conférence na mama na biso na kosola na ye loko abino bozaka ba hypocrite ngana ko akobimisa nyonso po na mona ndindi moko te o akotelemela ngana kati ya communauté oyo il s'agit de la vie humaine. Il s'agit de la vie humaine to défendre en haut parce que so to tangi ba komo na bino communauté yebi déjà ndenge bozalaka raison na bino ndenge salaka et s'il faut communauté sangana to porter bino plainte to porter bino plainte pour bobomi mutu chantage et bomba puis so bozana ba preuve famille so bozana ba preuve bo porter bango plainte bo singa mwana mutu 30 000 euros 30 000 nalobaki yango ya mboka nalobi noko naenda ebisakinga basengaki 30 000 preso wana akokaki te mama bijou enregistré na ose l'appel non so bengi mama bijou benga mon général to selo awa bozelanga benga ngai mama bijou zwa numéro benga koumela te kuna mboka to ya koyoka makambo tout à l'heure c'est pas possible comment kokoza la 5 heures boye koyoka bango za non na live tokoki koyoka bango awa yo soza na des téléphones mon général na des téléphones abenga na okita na oyo abenga nga na numéro naza a likolo so abengi na kitina o na matina o 30 000 batu bana na poto po asaka batu chantage bapesaka ye mbongo Luizon ba Mervin basengaki ye 30 000 euros ba Mervin babanda ko senga Luizon 30 000 euros parce que bazaki na vidéo ya mibale ya Luizon bakoma ko sala ye chantage famille na ye muto uti koloba donc nena zabwe na ko sola na famille na ye soki eza ya solo na oya nango awa toko solo lango awa babomi mu eza crime elo basali eza crime et loko basali et a crime et puis il faut communauté mobimba to telemela bokoko sala rabatu ba chantage jusqu'à ce qu'on perde une vie toute une vie a été détruite liko ba chantage boye la bango atana ndenge ya butu bosilisa bango ya bino akoti na mabele bosilisa bango botala ba ndoko liba banda ko sala chantage à deuxième vidéo so repesi biso 30 000 euros te tobimisa lo kwa ye déjà à sala ki on dira changer vie akoki pression wana te akomeda akomela ba kisi na pression liboso abana komela da ba kisi attention na deuxième pression a cédé nde salise crise akufi alors ici on a communauté totelema pe totelemela bato o sala ka Congo sa sala ngo ya ofele to boy chantage na kati ya communauté okende ko lala na mobali kuna o filmer o roya na makamona na communauté to meki to boycotter ça suffit ekoki biso to sala ka to pinga na no ba bengi te so ba bengi na omona mais jamais to sala mutu chantage que to bimisa mutakala non jamais to sala biloko ana te biso
Vous pouvez tout dire de nous, le chinois. Mais biso sala, teke chantage to sala mutu mutakala. Atikaki lettre baby. Akomaki singa na lobaki yango wana. Akomaki lettre. Mena konjimete. Ana konfi. Akomaki ati akufa kibongo te. Mwana na biso akomaki liboso akufa. Na batu nyonso bakombo mama leki ne yo ya mati. Bakombo wana nzambe. Hey. Babandaki kokende na bafo konte mboka yaka nanu mama. Yaka toyo kabozela mboka ya. Mami. Boza mabe. Dada oyebi oyo ba audio oyo général auto tia awa. Mwana mwasi oyo babengi Ana c'est un serpent. Yesoki pour na chantage te. Pourquoi il filme mobalo nyonso abimaka bayi? Bota pote bazo signaler là vous s'il te plaît bota pote. Chantage pour réseau wana toza awa danono. Tu diras que ma page allo toza awa liste ya bango moko tourbillon e kozala kati na bango bakoboma na bango moko loba nzambe oyo biso totielaka mabolongo na se aza nzambe oyo akela likolo na se te ma page bazolia mpe bakitisi fufu na mingongo na bango bazolia eza eloko na ebaki video ya yambo ekoki koboma mwana na te nalobaki deuxième video ezalaki nde babandaki kosalele ba chantage tapote la famille bazo signaler live moi général a umeli ko zela natala soki azana bazo bozela boyoka audio mama leki naye mama leki alibumu moko na nani na ligne bandeko bana bato baza bandoki réseaux sociaux tokanisaki tozoya ko se divertir tosekaka nzoka nde bamosusu bakotisaki ndo tapote tozela mboka ya na liste bakotanga yango awa obanga te tolala te tanke liste tokoma ata na 1 million de tapotage tokoma na 1 million parce que bazo signaler live si baza na bafo compte motema ekomi du akomaki testament liboso akufa akomaki nga nazoloba lettre akomaki testament liboso akufa akokaki pression te mwana na biso akomaki testament liboso akufa babandaki kosenge $30,000 na deuxième vidéo ebima te 30,000 euros koto na poto saving na ngai ya inane boza vraiment bandoki bino ba mama internet e bino c'est là toyoka bako 30,000 euros ba mama internet boza vraiment bandoki boyaka ndete nokoyoka mutu ngana yako luka mbongo ngana saka travail ya pamba te yaya nana asale yo na kolemare yo zela toyoka bakombo mama eba mama oyo bamomo baza vraiment bandoki degré siko bawanganaka luizo akufi sitoyebisaki bino ti luizo bakunda ye tokozala tosi toyebi makambo awa nga na bandaki yango depuis lobi bozofinga nono mutu aliboma nono oyebi nini nalobi bandeko deuxième video eza o babandaki kosalele chantage babanda osenge mbongo parce que nazaki naza déjà na source batu babomi luizo eza bamama bandoki awa na internet nde babomi luizo oui bandeko bosabone na prince de la Chine andi compte na ye ya sika oyo ya liboso wana nda alobi danono yango oyo akomi je suis là ye wana nde compte na ya sika 6,000 personnes soki tozabone ata 500 personnes ekosala biso bien ye wana nde compte na ya sika oui prince de la Chine
Yakaleke wapi? Oyo akomi je suis là. Et Danono lata manette. Nazotuna compte ne yakaleke wapi? Oh, nga na ebite compte yakaleke wapi prince de la Chine. Yango wana. Oyo esika akomi je suis là ezali. Non matisa parce que ba akoki komata te puisque eza nanu na sent quelque chose d'aboli. Akoki komata te nde tina nazomeka komatisa ngo ezomata te. Bachinois baoyo nyonso balingi andi na bino bosabone na prince de la Chine ye wana azokoma je suis là ezomatisa ezoko. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.